Nabeta isi toalelanga mokuse pona koyoka. Asile kango nano okoyeba minga inango. Nazala kinanga taye. Nayambi elokola mokonzi mobikisi. Nakomi nouvelle. Nabeta isi toaleo okuse pona koyoka. Asile kango nano okoyeba banjube nango. Nabeta isi toalelanga okuse pona koyoka. Asile kango nano okoyeba minga inango. Nazala kinanga taye. Nayambi elokola mokonzi mobikisi. Nakomi nouvelle créative. Les bons potios. Naleki kati na mai. Naleki kati na moto. Maya meminga ite o. Monge meminga ite o. Yawa saringa bolamu. Yawa saringa ya Yesu. Ya saringa bolamu. Oh Yesu nanga Yesu. Ya saringa bolamu. Naleki mingi kasirero ya Yesu. Ya saringa bolamu. Oh ya Yesu nanga. Oka usipisole tanga kina kuse. Opesinga pongi olongoli besoni. Opesi kinyoyo mokirele mana. Obakisi esengo na yokoreka. Obimisinga ina sali bulu ya kufa. Ozimikuma nanga omemi yango. Olatisinga lambe bongi nanga. Osuki wana tobakisi kembo na yokoreka. Koreka nzambe nanga. Ya Yesu Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Osi papa lumburanga yo, tango nazangaki ya kolata. Otondi sali bumulanga Yesu, tango nazangaki ya kolia. Nazangaki te pana Yesu, nazangaki te pana yo. Tango David aloba uta botama kino akola. Eh bien, mesdames, messieurs, chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour, bonjour. Vous voyez, là, notre arrivée à l'orphelinat, ça marche à Kimbanseke. On est venu avec notre sœur Maman Godé, accompagnée avec l'association Bomoko. Vous savez, soutenir les orphelins, aller vers les veuves, c'est une religion pure, sans tâche, comme nous dit la Bible. On est venu donc là, à l'orphelinat, ça marche. Vous voyez, les amis orphelins sont là, et l'association. Et là, nous allons parler avec eux, les paix que nous avons apportés pour eux. Je pense que ça va aller. Il y a beaucoup d'enfants ici et on va tenter de parler avec eux. Kilongo TV. Bonjour, papa. Monsieur Bomoko. Oui, biso tozaba maman Bomoko. Tu vas retambola pour tout à la bana.
En tout cas, action onga na zo mona, ils ont payé sa passe na motema penza. Na souci vraiment. Kotika mwana modèle à boye, mwana kitoko boye na nzela, ko boa kaye. Ils ont payé sa passe minga tabino mobota na nan modèle à mwana boye. Est-ce que mwana azali penza mwana ko boa kayo mama penza oboti mwana no 9 mwana libumu. Ozui mwana yo kotika ina porte po sundoli okei. Ata yo moko vraiment bandeko na ngai. Boloba na bino mombo juger. Songa na oloba mabe bino mombo tala. Botala nane longi ya mwana bébé o penza ya kitoko pembe boye. Yango biso toye ko participer totala ba mama. Lobby a kokisa 3 mois. Lobby ndenga sabo ende ba lobby ka kokisa 3 mois. Ba lokota ki ya ko sundola na porte ya lupango ba mama ba lokoti. Botala bino moko boloba yango biso toye ko yoka mawa boto ya kotala bango yotikela bango mwa ba ration ndambu po ba se soutenir ba bima pe na kacha bana oyo. Donc to sengi merci na osenga pola ba mama ba boti ba mama bazana souci obeti 9 mois ba msuba okela na bangomba ba okota ba retraite po bazwa bana mais yo nzamba pesi ozo boakiye oya boye penza to lakeli mama na mabe to lakeli vraiment merci. Kundi boni. Merci, bonjour. Dinamoni yo pesa le moi souci comment na pasi mingi na kupani mama wa na ofelina wa bébé babwaki mwana boye bato ba fi ba sa biloko boye za malamu te vraiment faut l'état landela makama ba fi wa boka baba na o po bango pe babota bango na bapara metanga zuze mi wana za na posa le sunga senga ba sunga me kuboka mwana boye kela manzango beza malamu te faut l'état biso engagé na sécurité malamu pona pour que ça makambo ici là vraiment. Merci Kundi. Voilà, comme je vous avais dit, on est donc à l'orphelinat, ça marche et Vandego Bazar. Il y a deux doyaka. Il y a deux kalatoyemba. Les temps maman Godé, na maman Bado Solana, on a été maman d'Ambouté. Yemba. Yemba njemu. Ka wano yemba. Ka je sais qu'on est. To umile kasna mulili. Tiki. Ana yemba pa. Yemba yemba te yemba bisumba la. To yemba ga. Yemba. To melaki nakata molili. Tala Yesu aye napole na ye. Mobale nguya motema malamu ata mwana mobola yesabwa kaka ete abokoli ngai asuki wana te apesi ti bomoi na ye mpo na ngai nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene na kufa nakoma kolinga ye koma kolinga ye pene na kufa biloko mutuya bato bakufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza vazele terre epandanaka pamba pamba andimi risque il a inversé à moi afungoli nzela alakisi ngai yango asuki wana te azotambwisa ngai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye koma kolanda ye bisika nyonso Ça c'est très bien, il y a deux dos. Na sempelande ayemba boye et ça ka bien et ça la ngasu kitoko. So nena kende sana ti lota ji yo pe kende za chips. Wa bo mona to akina mama Godé bazo kabula ba chips pona bana zo ya yo. Zote maboko kaka indi pele kimilai manzaka mabe yedenga sunga mama ya de do katila mama manzaka to chechawa epe sumwa kitana musala soki sizonge kende mbango papa rabi osi bisanga microbe ikamunini basimba kaka na kima micro grave mama panzi kuna mama sizo ezate ata mbeli be sizo ekembango ouais papa kabi akoki ya mama continue na yebiso to landa pe to continue to lubaka kaka ma Godé en fait arrivé na awa
D'abord, et ça, arrivé dans papa, oui. Arrivé dans papa Rabi. En tout cas, nalanda bango deux fois na site na yo ya Kingongolo. Il limbisanga soki Kingongolo na ebitika bango ka Kingongolo. Liboso na mona kiyo na chaîne ya Ariachou TV. Na mona deux fois boya awana mama Ariachou. Ta na mona ki na Jaria petite sœur li passe na voilà. Na mona katango wala boyaki wana moni bébé ote. Ta na mona ki bango esenga passe na mona ki bana mike na bi oh Seigneur. Ozali eloko biso bomoko to luka poto sunga na mboka yango ta on a komona susu bébé oyo na moni lelo na mona ki e tango ba ko boke na 7 jours lelo na kamu na coûte déjà 3 mois nyonso na selinga pasi yana psiki ba mama bomoko ke musana biso ya poto sunga bana oyo ba kufira baboti o baboka na balabala tozo bango tosunga bango na muki oyo tozozwa biti ya bomoko ezali mpona kosunga bana oyo babwaka ba jeune fille oyo baza kobota bana neti tomonika oyo toyebi soki yaki jeune fille soki mama toyebi te babwaki mpo tosunga bango na bakoko oyo tobengaka bamama ya 3e âge voilà yango ezali mosala ya bomoko aza kosala. Ça c'est très bien. Kabulela bana bombo esala mwa bien nani alinga bombo bino nyonso bon nani alinga chips nani alinga kagene ya bango nyonso voilà. C'est ça, on est donc à l'orphelinat, ça marche avec la fondation Bomoko, depuis Switzerland. Maman Godet est venue, vous voyez comment on est en train de remettre aux enfants quelques bonbons et les chips, ça fait du bien. Là, je pense à tous nos amis de la Suisse, je vois Fondé Kabea, je vois ma mère Méline Zemba, je vois Fiston Bassende, FB International, Fiston Bassende, Papa Dominique qui est le monde en Sakata, dans Bostaniote, et ça, moi bien, tant que Toyaka Boye, Toyaka Kopé Sabana, Oyo Sengo, Kasi passe Zakatan, Tokendaka, Sengango, et Silaka, Pobazana Posa, Yagozala Nabiso, mon Andenganini, et Zokinde, et ça, bien Makasi. Nos amis orphelins sont là. Et les enfants, vous les voyez, ils ont des difficultés, des frais scolaires, ils ont des difficultés. Et belé vraiment, mais ils ont des salangolo, ils ont des sunga, et ils ont kende, ils ont Mama. Maman, aux chips au CP. Obini pour na maman be otabno. Merci. Ça c'est très bien. Faux photographe. Yaya Boni. Bien. Songiso. Ah c'est quoi. Obini pour maman be otabno lelo. Napesi bango merci. Mi bazaki na bambo basali likanisi hotel. Napesi bango merci. Nzamba pambola bango na ba famille na bango. Sika nyonso bango nyanta epesa mela bango. Nzamba kokisela bango maposa mutema na bango. Nzamba pesa bango misala malamu. So apesi bango misala malamu batikala kobosa na biso eta mukolo mote. Napesi bango merci. Juliana, wapi nani? Petite Adèle. Azagune, Petite Adèle charisme. Ntendinga olia bombo, wapi Ariachou? Ariachou wapi? Nakumisi monene na yo, na netoli bonzambe na yo. Yo yebaki journée à lelo. Biso to yebaki te me yo yebaki. Nzambe, esika biloko oyo uti zongse ya mingi koleka. Tondisa maboko na bango na mbongo po bakanisa biso Nzambe. Mutu nyonso atie muke na ye na kati nesika na ya biloko o Nzambe. Pambola Nzambe, mbula ba bénédiction na vie na ye. Na sopi ba bénédiction na famille na bango pe na bana na bango. Bénédiction landa bana na bango Nzambe. Mona bango papa kotika bango te. Nzambe, zalana bango elongo e bande petit suka papa. Kotika yo lobi ete osunga ba ofele yo tika ka bango te. Okotika bango te Nzambe na za sirke okotondisa maboko na bango na bongo na journée ya lelo Nzambe. Pambola bango ba mona loboko na yo bakumisa monene na yo batato la bonzambe na yo ekozala sengo pona biso ba ofele na kombo na Yesu Masia to bondili bonto. Merci Seigneur Jésus Christ. Etela Nzambe maboko. Alléluia. Ça c'est bien.
Voilà, là on a prié. Je pense que vous avez vu. Et Maman Chantal va glisser un mot. Maman Chantal, il y a une petite remise mot symbolique et ça, ma. Le fils qui a bidon, huile, to sucre, va payer sa Maman Chantal. Et ça qui est. Voilà, Maman répertoire. Azo payer ça, on a représenté bon moko. Voilà. Na moni ke bon moko ezaka pona lelo tende botie matambe awa ezala pe mbala suka te nayebi ke nyonso bobando ya ko visiter biso nzambe wana ya babandone nzambe wana oyo alokotaka bao bazangi tina asala ya kokamwa na kati na bino pe nzambe abana bitike amona bino apambola bino ya koleka toyebi ke bokoya lisusu. Merci. Merci Maman Chantal. Et bande wa moko pe balobati. Répertoire. Non, il faut poser la question. Au moni bébé, il y a 3 mois, Batiki Awa, j'essaie de saluer au passé. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Papa Rabi, tant on a moni le bébé, on a CP ma case. Tant on a talaka première vidéo, na ça qui si baki na maman Bellevue TV. Avec na 7 jours. Tant maman biki ba ko boka mwana ba komba lupang ba moni mwana kati ya chasser et ça nga passe mais leo na moni penza na misu bébé kitoko mwana mobali comme na maman Glody et les maman bomoko deuxième bébé yeoyo wa lobi ayaki bébé Josué wa lelo bébé Glody botala ka maman tangu tozomona bilenge bazoboka bana boy to ebite pourquoi. Mais tu comprendre que ça passe. Mais tu tika bango te nika maman lobi to tika bango te eza pe mbali bosu za pe asuka te to compter toujours ko sunga. Ya ba 1 franc, ba 2 francs, mais bilamba ya kala, ya ba bébé kuneze belé, ba gadero be tondi belé. To me ba na biso awa. Botaka na kuti bana awa ba ki torche ni tala makolongulu atali papa ka 1 euro. Nzambe na ko pambola bino. Na sengi merci mingi beaucoup. Ba association nyonso ya monde entier ba musique tout ya monde entier to fongola bana o mitema na mike otozwa kaka to sunga bango nzambe la bindinga ko pambola biso surtout ta ba bébé oyo nouveau nangani aibita eloko te angelo abatu babwaki mais charge ba pesi pa mama na biso miliki kolia poto na bandi poto te na miliki to yebi biso moko na Europe mika bébé ndizaka cher ya ko kita soki mona pusani siko kolia bébé oyo to yebi te na moni onja olia avant moi no papa et wa lobi na ki kalati fo bande poto pour ani po miliki ya cher yango ba mama na ngai ba mama bomoko ba muziki nyonso ba association nyonso ya Suisse mama so louange na Paris papa président Ipoma mama Julie Citron mama Julie Caviar ba bébé na bino bangoyo ba leli ba ozaka toujours lisungi ozeli première pas bomoko aiko tia brique ya liboso atiki na orphelinat ça marche yango lobi to aki pa mama chamala tozo continuer siko to kende kalembelembe siko pa ba kokola biso ya 3e âge nzamba pambola bino to continuer toujours. Merci papa Rabi. Merci beaucoup. Le répertoire Olobinini par rapport à Nenge Yoko Poussano Tabouya par rapport à Nenge Omoni Bana Awa. Merci papa Rabi. Namoni Bana vraiment mutema pasi makasi. Vraiment mutema pasi makasi komona Bana et komona sika Bana bazo vanda vraiment za malamu mingi te. Donc nalobaki isa grâce nzambe a permettant nga répertoire na la kesika bien répertoire za quand même na ba parents vraiment isa grâce nzambe na za lokumu nazo lancer appel na nga mingi na ba mama ba moko de Switzerland na ese bino musali zo sama déjà répertoire est là toujours est là. Non, ça déjà musala tout ça musala longo na mama Godé aza déjà na Congo. Donc maman ba moko merci beaucoup na lisungi na bino. Merci beaucoup na lisungi na bino na mokeo bino botindaki bomoni bana lobi tozaki na masina pa mama chamala lelo toza awa na route mokali na veni Kintiona. De ba konto eza penda très mabe vraiment bosunga bandeko bosunga bana mabela malamu akolo na ngo. Bibelobi
oyo azopesa na babola azodefisa nzambe. Alors tolona kitoko mabela kitoko ambassadeur Raymond Singa nayebi kopesa répertoire ba $100 ka po atangi kombo nao so kopesa pena bana bitike otangi boye $100 $100 wana ambassadeur Raymond Singa chef j'ai envie de manger donc répertoire pena abondeli oponza mabakisa suli kola mbongo wana ezali tolona mabela kitoko ngoyo ba ambassadeur Raymond Singa j'ai envie de boire j'ai envie de manger j'ai envie de boire oyo kinde rabia leli papa donc ba maman ba moko Mado Mafuta MM la patrona na benga ke sponsor number 1 na répertoire universel mamami na Leli tozawa donc yoko tuna bangela ko tuna déjà fin du mois check donc bande ko to sunga bande ko boza à Paris boza na Londres boza na États-Unis partout bozali bo mona image donc pas ces amakasi bana baza toza na bébé ba uto boa ka femme la miliki ba place ko la les amalamu te moi muke na bino e ko sala malamu merci na ba maman ba moko merci na ba to baza toucher pour ba contribuer et merci à toi Rabi vraiment nzamba pambola bino. Merci beaucoup répertoire, je vous avais dit on était venu visiter les amis de l'orphelinat ça marche à Kimbanseke. Vous savez, ça fait très mal lorsque nous faisons ce genre de distance, mais on n'a pas le choix. Ces enfants ont besoin de notre visite, ils ont besoin de notre soutien. Et ça fait très mal comme ça. Je pense à maman Gisèle Pini. L'autre fois, on était venu. La petite Adèle est malade. Voilà pourquoi elle n'arrive même pas à parler. Et il y a l'hôpital. Tinaka passe na mawa. Passe na mawa. Et sangani vraiment nyonso na mata. Moi que le refumé parce que passe monter ma passe. Mais bango présence na bino boisa la bon bango c'est bango bien c'est comme ça tous vraiment bonus que ça se passe vraiment. Comme ça to kuti toilette zo saigner mai place bazula vana ba chambre simple passe vraiment. Alors tous na sko lusungi na ba mama ba moko oya poto. Oh, que non, à mon niveau, il a un petit cali, n'a moi cave, moi nini, ya moi contribution et ça là, vraiment moi bien. Bana bazangi ma papa, conditions ils vraiment bien, bien. Alors, tout ça, mais que non, zamba sunga, bino pe vo sunga ba. Bon, moi n'ai moi la salle prière. J'espère que non, il touché mon thème ya mon con. Merci beaucoup. Après ici, on va aller à Lingwala, na homme de VA Oya Kabinda, avec nos amis de Bomoko. Merci à Coco Demaki derrière la caméra. Je crois on poursuit ces reportages. Nabenza toi leo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango Maman Bomoko, bonjour maman Bijou Diana na kati ya France Paris ndeka tosolaki mama tango bingaki pona ba mama Bomoko pona lusungi pona mama Jackie pona pomme ya physiothérapie na ye yango la be mama Jackie yo mama Jackie o bande ko tomona ki na Facebook bane ko tambola partout pona kamu ya libele o ya cancer et toucher ki biso nyonso pona basi wana yango mama zo continue toujours konda thérapie maman yango sikozo senga toujours mbongo mokie pona toujours santé et comme malamu yango ba mama Bomoko pe bayokaki pasi na likambo yango na compte ya ba mama Bomoko toyi komema oya biso pe enveloppe pona au côté toujours physiothérapie maman c'est ça la petit mot au lobby bande ko bayokayo. Bon, merci beaucoup. Nazo remercier ma maman Bomoko. Oui. Maman Bomoko, la geste au basali pona ngai. Na pe moi na enveloppe c'est maman Bomoko. La geste au basali pona ngai, na remercier bango. Tamba pambola bango, ça la moke de malamu. Pas continuer toujours la ko sunga bandi. Na remercier sous l'association des femmes actuelles, la différence. Il y a Paris, donc fondatrice Bijou Mbuta, Mbutu. La artiste de la salle qui prend en l'air, donc merci beaucoup madame.
Opesangaki na kuse, opesinga pongi yolongoli besoni, opesi kimyo yo mokirele mana, obakisi esengo na yo koleka, obimisinga ina sali bulu ya kufa, ozimikuma nanga omemi yango, olatisinga ilambe bongi nanga, osuki wana tobakisi kembo na yo koleka 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 nzambe nanga. Eh bien, nous voici arrivés à cet homme de VR de Cabinda avec nos amis de l'association Bomoko. L'épée qu'ils ont apporté pour le VR, vous voyez, ça, on fait descendre cela dans le véhicule et ça se passe comme ça. Visiter le VR, visiter les veuves, visiter les orphelins, c'est notre devise. Bomoko, je pense que vous aussi pouvez la commune Sungi Oyo, Tuzana Maman, Oyaza. Directrice, bonjour maman. Bonjour papa. Namoni bande kwa bomoko ba ye bazo kitsa biloko mais peut impressionnant. En tout cas oyebinga na sepela kake. Na sepela ka poko mona ba condition tozana ngo awa ba kinyeso babi kaka ndenge mboka na biso pe ezali. Atako tu soki ba to ba ko sala pe to tanga ka ba musinga ba sali ko basa. Parce que ba besoin za tellement ebele moyen mutu moko asisa ngo ezali te. Ata soki lota moko peza pona okokisa nyonso pe aokoka te. Mais na pesi na noka bango ba mama na Suisse na pesi bango merci mingi. Moto nyonso atiaki likuta moko moko awo. Nzambe a multiplier yango akoma pe na bozobeli. Merci beaucoup. Je pense que vous voyez nos amis de Bomoko. On va aller visiter le vieillard Bambuta Zabantu. Ndenge na lo baba mi bange. Et ça là bien et ce qui est Bomoko. Et bien voilà, nous allons procéder à la remise symbolique. Je pense que Bomo na mo maman Lina le ba moate Kimbundi ezali c'est mo loso maman magodogo zo tapa moko na au ça la remise mo symbolique. Je pense qu'ils a très bien. Merci na ba maman ya Bomoko. Ba mama ya Suisse nzamba pambola bino ba bakenda kayu nzamba pambola kayu ba bakenda kapete nzamba mona bino pona geste obustali moi Kimbundi moi remise mo symbolique bande ba bomoko boza boué et ça moi bien voilà dans Turbaïka toujours ton carte ya soutien et yango to memeli ba mama na biso ba koko na biso moi liputa mama boué to ba moi liputa na sukali pour la komela tati na tongo ta sa mama bien ko kameli mo tina tongo esala bien so ko kameli kisi sans kolia ko simba te ya to mimi semoul loso bakuis Thompson savo plus wa bilamba l'huile ya kolandela savo plus ko ba chambre ba sukali na maputa ba mama na chips yango na zali moi brick o ba mama moko ba ko tikale lo pour ba mama na biso. Toqué la remise symbolique et voilà. Allez. Merci. Nzambe vraiment mon abino apambola bino tozalaka kaka. Parce que le quoi bazalia bamsuba okufa bamsuba bakota kana bango. Donc ba besoin na biso ezali pour l'éternité. Nzambe vraiment sunga bino apesa bino ebele parce que so bino bozo ebele biso pe to sepela. So bino bozangi biso koto pe to kufi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les mamans ya Bomoko na geste Obostali. Et après cette remise symbolique, je pense qu'on va aller maintenant visiter le vieillard dans leur chambre, ça nous fera du bien. On est là avec Coco Dema sur Kilongo TV. Bato mingi ata bamusu babwaka biso bazulu bali mwana ibisali balaya kate basamula na nzambe mpe asalaka grâce ke bamosusu oyo bayokaka mbela na biso tobelelaka awa bazwa mpe likanisi lelo naza na bamama bomoko ya Suisse mosika na poto bamonaki mpe bayokaki bayebi mpe nini bozalaka awa nde balingaki lelo baya kotika bino eloba bamemeli biso loso masangu sukali bamemeli biso pe bachipsi bamemeli biso pe bamama basinano kututa ya bula bango bana na bino bango papa simoni
Merci quand même. Quand on m'a parlé de mingi ya ite, c'est pas le mingi. C'est pas la mingi le quoi avec aussi la biso dilé pour les bana. Moi si ka boya ko utate, ko ya ta na Congo. Yango na ko sepela. Quand on mingi ya ko ya ite, masa tu ka ensemble. On peut ko ça. Pour votre mingi pour venir pour que ça soit na mo ko ya tena. Merci mingi bana. Maman a besoin de wana peut-être nous parler. Bon, il y a la capitale pour avoir la personne à Congo, avoir après si tu as passé, tu fais la bomengo. On me verrait, il y a cabinda, il y a cabinda. Il ne le connaît pas, il y a aussi la personne de l'autre. Pour tu avoir mon yasseko. Merci, Mimi. Merci. Tout à l'heure. Amata, il a dit ça pour contact. Merci. Et bien voilà, comme vous avez dit, après faire le moment à Kinshasa, nous venons de visite. Kaka ngana zoni lisusu ndenge tosololaka tozaka nyama wa te mpo bana balingi biso bana baza Saco. Nzambe apambola bino mbala tukusambola sambo mabe kosima bino te ezala bamama ezala bapapa bobala basi na bino bobota bana na bino bokoma bakoko lokola biso bana na bino basalisa bino koma koya bino na motema mabe tanda wana biso kamoni kolina te la beauté c'est si là. maladi fana onda mon bino isema fanda kimo dada botos so biso dai na mama mwana ote ba biso libike zate mama saka so biso to mena zati data ni afana kate o mona yi atali biso abimi so ka do sala boye mikolo lega mingi te ngama bandi ko ya amen yango na papa mama na papa na sepeli mingi na dikangwini kutala biso mobosa na biso te omoni ya ta nzambe moko lubite bolingo si ça masumu amen na muninga mabena mutema zaite nzambe atala na bilongi atala na mutema amen pona makamu mabemingi na mutema na ote ndomi bili tabulingo pada na nzambe yango na mama na papa na sepeli mingi boza ni kimia boza la kimia penda musana bino kende eza na mikakata uteza na pote oyo na zali bino na Yesu bino yango même ça maman déjà mon polipota maman polina merci namo ko fandira mama tombe na na teni bale usana ne ko kemu wa boye mama na dai mama ko bakaisio likuta hapo na bola ta mama oya kolia mama yebi sikeza wana teyebe tuzongala matema kanati amen merci mama amen mama ngalo bachiluba wa akula mama wani akula kake bidemo ko wakupenesha amen mwenjo abyonse ne byonso amen uyi mungu fade nanga monda moyo wawe ko bakutobona wesapete kubantu bayoka amen mama Zambo peso makali. Asa amona bango ya mama sasa no. Naoka chiyo bale dawa. Asa mama kuti kujibutumpu tumpu.
Merci. bana bali kotala bino batikelo wakolia liputa na yo bila kolia eza pa mama opesa oyo liputa kolata mama yango bana basombeli yo asema Swahili sasa koko siri nani bonne idée wana bozaka nango likolo ya biso bakoko bokolesa boza kolatisa biloko nyonso tokozwa na grâce ya bolingo ya bino nzambe abatela bino na ili bonne idée nzambe akobatela bino bakoko akobatela twakolia twakolata biloko bamelaka masanga bazomela papa eloko nini lisusu ngai eloko salinga koko na bino awa boyende pema ndeza kosala ngai pema ndeza kosala ngai kosikokoya kozwa koste positwala mokoyaliawa ngona munganga mutu akopesa o mama oyo eza miliki nabi oyo eza miliki docteur asi akoleka obie directrice akoleka po atala merci mama okozonga tiso mpona koyakubariki Ah, bon, Christine. Amen. Pour ça, Santa Mama. Oui, merci maman. Oh, l'écoute à bana bapesi. Merci maman. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Mais ça va. Maintenant ça fait longtemps on s'est pas vu. Ça c'est quoi? Ça c'est la Guinée? Ah, je vais pas la Guinée comment veut ça. Ça c'est de l'eau, de l'eau. De l'eau, hein? De l'eau, la meilleure boisson du monde. La meilleure boisson, ça c'est de l'eau. Je prends seulement de l'eau. Mais un peu comme ça, c'est trop petit ça. Non, on met ça comme ça pour que je prenne petit à petit. Petit à petit, pas tout en même temps. Ok. On est venu vous rendre visite. Oui. Elle, c'est maman. Maman Godet. Elle est venue de la Suisse. Elle parle anglais, elle parle espagnol. Non, elle parle arabe. No, I speak no English. Yes. Non, maman, anglais, d'accord. French. I speak French. Ouais, nous sommes des mamans Bomoko. On a passé pour faire ici. On nous a apporté à manger et des pains pour nous. Oui. Ah, là maintenant, je vais mettre ça ici. Ici? Voilà. C'est joli, non? Très joli. Ça, c'est la blague pour que vous c'est très beau. En tout cas, je suis très contente. Merci beaucoup. Vraiment. Et comment on appelait cet tabac aussi? Ah, ça, vraiment, on disait seulement. Na somelanga super oyo abakosa mobutu. C'est gentil alors. On est venu voir seulement. Merci maman. On a passé des bons moments aussi. Merci beaucoup. Oui. biloko bakolia mpe babombi na biro
Merci maman. Merci beaucoup. Bana batindeli okolata bana batindeli kuta kolata kama bana batindeli kuta kolata nika koka asomela koka Eh bien voilà, je pense que vous avez suivi. On est vraiment à la fin de ce reportage. Nos amis de Bomoko, depuis la Suisse, ils sont venus ici pour rendre visite aux orphelins, aux vieillards de cet homme de Cabinda. Merci à vous, je dis merci à Fiston Bassende, merci beaucoup à Papa Dominique Kiele, Papa Duval Kassongo, merci à vous tous, Angèle Kinkela, Fils Kinkela, merci à Mira Kossi, merci à Papa Mazebo, merci à vous tous. Et bien voilà, on m'a dit de parler encore avec maman. Une photo et maman Godé visite ya lelo eleki ndengeni eleki kitoko makasi pona nga eleki kitoko makasi po tana taka ba video mususu tana mona ka ba mamba ki maladi na bana ikolela mais le tango na kiti na kuti ba matu bazana esengo entre ton vena esengo na osi akaki ba biso ba mama ba papa ba leki bandeko toya kato potaka ba joie et pas ba mama na biso. Parce que bampaka na Afrique baza marginalisé, baza ka méprisé. Le quoi bandé baza banchor, le quoi. Ah bon, neti ngape kala. Tato yibana mikie. Soto monika ka koko abimisu ka peto bi azandoki. Toka ba sankeno ba boka ba mamingi po azandoki azan malade ba boyi. Neti lilo ngai godie na ko apprendre formation na Suisse. Ngai ninga za bona saka pe na maison de vieillard. Na sa pusa ba koko oyo. Soki na sa musa ba koko oyo a cause ya papa nanga. Papa nanga nda za boye azana maison de vieillard. Ndira mona ndi ba soki pa papa nanga na baki pourquoi pas ngapi na kipepe ba papa ya baninga mususu. Yango objectif a bomoko zaki que non to aider bana na biso to aider pe ba mpaka na biso pe wa yango pe vision pe a bomoko yango wana. Merci beaucoup maman Godé, je pense que Bolandi longo na biso to comme na biso suka reportage na biso lelo merci na bomoko association bomoko, merci na bandeko nyonso balandaka Kilongo TV on a senga bo s'abonner belé et examala en ming to comme na suka reportage na biso merci à Koko Dema derrière la caméra to kuta mbala sima numéro Yesika. Na beta isi toleranga mokuse pona koyoka asile tango nano okoyeba mingai nango nazalaki nanga kaye nayambi elokolo mokonzi mobikisi nakomi nouvelle